Breaking news, Tozali Pongo en direct qui a Sentinel TV avec Proverbe 3030. Tola nanono nzembo oyo comme ça toyoka breaking news il y a tongo na lelo. Clovis Santou, le fils spirituel, il y a Alain Moloto. Yesu mokonzi ya Congo, bonzambe na yo endi mama. Kombo na yo bendele ya elonga. Congo na biso Yesu azala likonzi ekosimba. Alléluia. Clovis Santou. Bonzambe ya nzambe endimama likwela. Yesu nde mosisa ya bolamu ya mabota ya Congo. Kombo ya Yesu eza bendele elonga. Eza elakisa kote. Bilaka nzambe alobela Alain Moloto. Congo eza ya nzambe. Tozogumamela nzambe mpo bilaka na ekokisama na Congo. Nzambe kita na Congo kumba biso bipai yokani ba réunion nyonso ya IDPS, ba réunion nyonso ya palu, ba réunion nyonso ya bakolabo bazosala na pouvoir ekende ni le sans effet pour na glissement esala te na Congo. Kabila doit dégager. Ngonga ya kolia mbuma na elake koki lakisi ngonga ya kobenga na ba Rwandais koki, il faut soulèvement populaire. Toza na posa ya dialogue te, toza na posa masolo te na ba Rwandais. Bien aimé tokokoma na kombo na Yesu tokokoma. Tokobenga na ba Rwandais. Muke muke tokokoma. Mokonzi ya Congo akosaka te. Merci Alain Claude, merci Claude Oazali mwana ya molimo ya Alain Moloto parce que boyebi yango bien que ba oyo nyonso batikala kuna na Gaël batombokela ye pe ba oyo bazo continuer bongo edene nzambe abatela bango. Alors breaking news ya lelo to bandi yango na masolo ya kitoko batu tout oyo bazo kende soit kolongwa komba oyo toki surveiller baélection oyo toki kobunda na kati oyo toki kosala kuna il faut tozala sur place boye bango ke boza kaka bazoba te me boza bakolabo mpe bolakelami mabe mpe lokola botrahir boyeba ke ntango biso tozwa libération tokotia bino na bapoto tokopandre bino bokende koparticipe na vote na gouvernement ya baougandais na barwandais ezali haute trahison mpe combattant tout akokende kuna akouta poto to Afrique du Sud ake kuna azali asali défection na combat ayebaki akozala pini parce que ezali trahison makasi. Et puis merci parce que toza na feti oyo balobaka feti ya bato ya mabandi. Alors soki feti ya mabandi eumeli après 2 semaines ba oyo bakataki bakovo basuki na bango na ebota donc bato tout baza koleka na TV oyo toza bacombattant oyo toza baboye soki oyoki kaka alobi tokeba élection oyo biso toke Kinshasa boyebake bazalaki batraitre mpe baza mayele mingi te botuna groupe ya liboso esi ekendeki basi bale poisson soki bokokufa ewele ndenge bakongo balobaka bokende na kimia. Chef ya ANR Kalev Mutombe Mavungu na Félix Tshisekedi oyo bakomobenga ye matamata bamonaki ye na limité ayaki basali réunion à 3 heures du temps. Alors toyebi te qu'est-ce qui s'est passé, toyebi te manœuvre ni bazosala mais bazolinga kosala manœuvre politique mpo na barwandais basala oyo bazobenga glissement mpe bazolinga kosala ndenge ezalaki na San City 1+4, c'est-à-dire Félix Tshilombo oyo tozobenga ye monsieur matamata na IDPS mobimba en tout cas baza ba très baza bandoki ya Congo ndenge nalobaki
tala bazolanda Kalev oyo qui se fait passer pour Katumbi oyo lelo azali moko ya bakatange oyo azokisa katanga soni parce que azo travailler pour na intérêt ba Rwandais. Alors ba makambo nyonso bakoyokana kuna ba résolution nyonso bakoyokana kuna etali biso te ezo engagé bango pe biso tokondima eloko moko te parce que tokokende na ni te tokokende na dialogue te na ba criminel bato bazokunda bato na ba fausse commune. Donc toyokani bongo. Alors on a manœuvre na politique kutani déjà na INC ou eza branche na bango ya bakatange ya banani bakabiliste et puis bamoni MLC ya Bemba oyo baza na kati ya kolota pe na IDPS parce que oyo baza ba traître trouble na boma population ezobunda na ba Rwandais pe ba Ougandais plus de 100 morts déjà na Kinshasa ata mutu moko azolobela ngo te bazowelela kopesa bambongo na bacombattant badepute pe baparti politique ya bafaible mpo na koluka kosala glissement mais bouti kolanda mwana le moloto azocontinue vision ya le moloto alobi ete kongo na biso moke moke tokokoma oyo mokonzi aloba yango wana ekokisama c'est-à-dire que bato oyo soki batangaka bible bazongelela soki kotanga bible ki bapromese ya nzambe nyonso ozokende lentement esirema kokokisama mpe motu moko te akoki kostope oyo nzambe aloba mpona kongo tokomi na ngonga ya kobuka mbuma c'est-à-dire ngonga ya koboma barwandais kotumba bango mpe kobenga bango na mboka na bango mpe kokunda bango na bafausse commune ndenge basali mpona bacongolais. Donc oyo tu azokende kolota ke Kabila akosala glissement ke Kabila akosala boye en tout cas etali bino eza mawa mingi tolobi non au dialogue IDPS avec l'occupation mais oui, nous disons oui au soulèvement populaire pour chasser tous les systèmes rwandais et ougandais au Congo. Même de moi, c'est à Kimae, souci à Bolingo, et conditionné, pe poison à l'IA et bandit déjà pour bétailler, Mawamingi Ponaï. Très bientôt, les résultats de la fosse commune de Maluku, Kanambe, les Rwandais génocidaires et son gouvernement tremblent, panique générale. Ils sont en train de faire de concessions et cette affaire, ce n'est plus l'affaire des Congolais, c'est l'affaire de la communauté internationale. La RTBF en parle avec leur police scientifique dans leur journal de 19h, ils ont parlé de ça. C'est une affaire d'État qui fait trembler Kabila pour ses crimes contre l'humanité. Alors, Martin Fayulu, depuis le 3 à Washington, en réunion pour préparer les Américains qui vont descendre pour l'exhumation de corps de fausses communes de Maluku. Et Martin Fayulu craint que San City 1 plus 4 puisse se répéter à Kinshasa après les dialogues que l'IDPS est en train de demander pour sauver Kabila. Et il est en train de dire que l'opposition, on achète des faibles objectifs pour obtenir les glissements du calendrier électoral 2016. Les Congolais, talaka lisusu ba RTNCT, lemba RTNC, chaîne nationale balandango soute. Alors Kabila azali wana azosala alandaka avec attention tremblement au nyonso tuzo salama na Burundi pe azobanga ke makambo esamaki na Burkina Faso pe ezosala na Burundi et contaminer ba Congolais pour bakita basala. Israël et le Rwanda viennent de signer un contrat de millions de dollars, c'est-à-dire le Rwanda a koyamba ba refoulé oyo ba juif bazo bengana à partir d'Israël. Donc écoute ça mbongo ebele. Pourquoi Hippolyte Kanambe, Joe le taxi, ne parle-t-il pas comme Désiré Kabila? Ben la réponse est très simple parce que il n'est pas le fils de Désiré Kabila. Félix Tshilombo alias Matamata Tshisekedi azali moko moko ba traître oyo photo empêcher ko signer ba contrat ou azo signer na pouvoir en place pour azo luka comme premier ministre pe a tia désordre na Congo. Donc bokeba parce que ezali formule bazo sala ndengo wana. Alors tozo kende na ba nouvelle na biso toujours tokei bon na société bokechu premier ou eza message na yo soldat ya solo na guerre afetaka anniversaire te. Et tomonaki ba soldats français bazalaki bongo na kati ya maki en Angleterre
batikala ko fêter ni anniversaire ni fête moko. Alors nazo senga na yo avec tous les respects, il y a ba martyrs congolais, pour le respect des martyrs congolais, bateau nous sommes bomi plus de 20 millions de Congolais. Longo la fête wana tozana tina ba anniversaire te tozela to libérer mboka tokosala ba fête nyonso mbala moko. Jean-Claude Oyo Akima Mangembo, Job Lendoski mutu a initié na onction azwa chez Walesa ya robimaka na ba fille nyonso église na basi ya mabala pour na ko zwa bango et puis ko dorloter bango ou bien ko assujettir bango ko aliéner bango ndenge ba français balobaka bamoni ye na livre comment élever un lapin balobi yango pese milimo ya kindumba yango azobimaka na basi église pe abomi église kuna na communauté na biso na Manchester awa eza na ndeko mwasi moko na kombo Nana. En tout cas il faut arrêter et puis kozongisa banyonga bato nyonso au défi bambonga bato ebele ekomi mpona kofuta oli kofuta te. Alors na ngongo bato baye komona nga nazali na matanga balobi ba miso bakokende Lomé bakende kotika yo kuna parce que osali bango babingi au défi bambonga na bango zongi kofuta te. Na kopesa conseil na bato nyonso basambelaka te, bato mosusu baza bandoki, bato mosusu baya banganga. Soko ozwi nyongo ya mutu futa, soko ozokoka kofuta te négocie na ye me kosala makambo oyo Nana azosala te. Apengisaki pasteur ya église Rema oyo tobengi Kimbanda Njila nyoka mimbwi nyoka mubi asali baventure ebele na Manchester pe kozwa bambongo ya bato ebele bazolela na monoko ya mboka. Nana futa banyongo, Nana futa banyongo. Donc oyo eyokani po bato baleleli nga mingi. Alors tozali susu na dossier mosusu oyo uti na Londres awa bapesi biso kombo balobi ndeko moko na kombo ya Ado avandi na Belgique na mwasi na ye Saint-Tiche mais aye lisusu na Londres kokota libale pa Laetitia mama ya bana mibale abengana Jambali. Donc guerre ekoti entre basi ya Londres na basi ya Bruxelles pe na Manchester guerre se kota déjà entre basi oyo babenganaka mibali na bango bakendeki kolanda mibali bato na Paris. Donc guerre na Angleterre basi ya Londres contre basi ya Bruxelles, basi ya Manchester contre basi ya Paris likolo ya mibali. Yango babengaki nga babi proverbe yo mutu bayokelaka opesa bango baconseil batika mibali na biso. Toza na communauté ya nani communiqué ya Palu oyo awa ya Palu UK balobi comité ya Palu Royaume-Uni ezo souhaité bon anniversaire na représentant ya Palu Yorkshire papa Jean Kiona mobali ya mama Tantine Lide signé célèbre Gishangu Sele représentant ya Palu UK, André Moreau Bisimwa représentant ya Midland, Lilin Tembo représentant ya Palu Scotland, Mutombo représentant ya Palu awa na mboka England. Donc bato ya Palu bazo présenter ba anniversaire na mokambi na bango ya Yorkshire. Alors tolobi lisusu na ba communiquer na biso toza nango awa balobi tozokende wapi tokosuka wapi. Alors basi bakomi kokende kobundela mabala, basi bakomi kokima mibali kokikota mabala pe balobi basi ebele bazobomisa mibala na bango na kopesa bango ba 100 mètres kokende balaka na Kinshasa pe na ba voyage place bakendaka. Communiqué à malamu pe sango kitoko bayebi biso le célèbre acteur américain na kombo ya Sylvester Stallone très connu sous le sobriquet de Rambo vient de donner sa vie à Seigneur Jésus-Christ. Lui au moins il a compris. Félicitations Rambo pour être oyambi Yesu vaut mieux tard que jamais. Alors tolobi susu awa mukuna to excommunier parce que ça faux pasteur azo senga na ba supporter na ye bakende équipe na ye bakende ko supporter concert osalisa na wera son oyo aza moto misala mabe pe asengi na bandimi na ye aseka bakende na concert wana nano esalama te wera moto akobeta mais enlever de rideau ezali ba choriste ya aseka bato bakoyemba. Donc esalama nanu te tomona pasteur azobetisa concert na sataniste mais azwi ba choriste église bayemba. Donc pasteur wana déjà aza na molimo ya impudicité aboyaki mwasi na bali ba protocole azobima bima na basi ebele pe azwi mbongo ya gouvernement po atia confusion na kati ya communauté
pe atia distraction na kati ya communauté. Donc to communier d'ailleurs il n'a jamais été un pasteur, c'est un serviteur du diable, totiki misala na ye na maboko ya diable. Alors oyo ezalaki bongo lokola conseil mpona bato bacomprendre. Tolobi lisusu na communauté ya église tozali koloba avant tokota na église communiqué mosusu yali ke Kabila na ba Rwandais, donc ba Ougandais na ba Rwandais ba signé contrat que fleuve Congo et banda ko alimenter le fleuve Nil, c'est-à-dire ba rejoindre à partir de Kisangani et qui ne ko alimenter le fleuve Nil au détriment ba Congolais parce que na Elanga to bando zanga ka mai, to bando zanga ka pe bambisi ya kolia botala ndenge Congo ezokende, mabele ezokende, mai ezokende na bazamba na biso ezokende. Alors église bobima na église ya Laodicée, église sataniste attachée à la doctrine de Balaam, doctrine de Balaam qui est autant na nombre 22, na nombre 23, 24, banana 1 tinasuka, 3 versions na nombre 22, nombre 23, nombre 24, banana 1 tinasuka, au moment de l'histoire ya Balaam, azali un prophète oyo a prophétisé par rapport à Mbongo, faux prophète. Puis nous avons des pasteurs impudiques, manipulateurs, des idolâtres, oyo komonana l'église na bango ndenge nga nazosala breaking news boye na nsima omona photo na monene et pourtant akufa mpona yesu te bobima na l'église ya bongo ezali l'église ya basataniste okomona ye alati awa alekisi croix ou bien aza na babage bachenete banini na bakingo bamayaka babiloko ebele ebele bachapele kopesa bato meme babracelet donc eza baeglise ya basataniste bobima kuna alors balataka bachenete balataka basuta na pembe bafoto na mire biloko wana nyonso bobima kuna pote ezali église ya basataniste saka yonsa étoile na bible tanga okomonaka ntango yesu abotamaki bamage bayaki koluka bakende koadore le seigneur mais étoile ebungaki lere étoile ebungaki bazongaki na bible kotanga maloba yo mpe zongela bonzambe tika bonganga parce que eza mawa mingi mpona o makambo ozosala bato bazomona nzambe azomona ekosukelo mabe. Alors, dans Ézéchiel 9, 8, balobi, toutes sortes de bêtes, donc, bamoni, 66 anciens ya Israël, bazo adorer ba idole. Donc, lelo pe tout ce monde a lelo, ba pasteur ebele, ba saint nzambe ebele, ba yembi ebele, bazo bimsa ba album, sur l'onction satanique, o bazu epa ya banganga. Et au moment que banganga nyonso, ba sorcier nyonso, ba prophète nyonso lokuta, ba mikotsa l'église comme ba pasteur. Alors yo oyo soza na entendement spiritualité okokende bosambelaka boutilisaka bible mais suka na bino ezali felo po eske ezali bande ya basorcier. Alors bobima na église ya Laodicée, église ya Laodicée eza église oyo ekomisi commerce, ekomisi ka commerce, makambo nyonso tu fo pesa mbongo, miracle fo pesa mbongo, omona pasteur ayaka atekaka biloko asalaka nyonso tu ezoleka pa mbongo mpo mona ye mbongo fo buke mbongo makambo nyonso tu mbongo. Eza église ezosala commerce qui église écoute na commerce au moins l'église wana balobelaka beaucoup plus miracle que la parole de Dieu et pourtant miracle nzambe ezali miracle lokuta ali puis Jésus alobi ke na ntango na suka ke notanga 2 Thessaloniciens banda na 2 Thessaloniciens 2 banda na 1 tina 15 omona ke nzambe asali ete bato oyo baboyi vérité bato balingi ete endurcir motema na bango atindeli bango esprit égarement po bazala juger pe bazala condamner. Alors que dans Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, moi, dans l'ensemble, solo foi la vérité, moi, dans l'ensemble, solo foi la vérité. Alors, moi, dans l'ensemble, solo, ceux qui ont eu esprit en Zambé, Moli Mostant, on a bon moyen de jouer à trois rôles. Le Saint-Esprit te convainc du péché, le Saint-Esprit te révèle Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra pour te protéger ou pour te donner la victoire ou pour te juger, c'est-à-dire quand tu as raison, il viendra pour te donner la victoire. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit Saint et que tu pries et que Dieu ne te parle pas. Normalement, quand tu pries, tu entres en contact avec Dieu, Dieu doit te répondre. Sinon, tu ne fais que ce qu'on appelle le monologue, c'est-à-dire biloba loba yomoko. Alors que dialogue ezali, ozo solana interlocuteur na yo, ovandisi na kiti, yo lobi, yazongisi, yo lobi yazongisi. Mais ceux qui yozo baka yomoko interlocuteur na c'est-à-dire Dieu ayete ozo sa loisir ozo exatama pamo. Ceux qui olingi koyoka la vraie parole yaka chaque dimanche de 15h à 17h sur Seymour Road, Sud Road, Clayton à Manchester.
soki te landaka biso chaque jour na www.sentinelerd.congo.com to okoti na www.softkins.tv toza na tv internet kuna nalekaka na 10h chaque jour 10h 14h 19h 23h heure ya Canada parce que chaîne wana eza branche ezali installé na Canada à partir ya heure ya Canada bokozwanga ekozala kitoko donc bolandaka nga wana na Softkins ekozala malamu pe ekozala malamu. Alors tosukisaka na koseka tolobelaki baluba oyo ya masolo ya dip kende kozula nga dip na ndili donc kende kozula nga jeep na ndili pe ya gayar donc alors lelo tolobela bayombe muyombe moko bavandaka mingi na lemba bakutani na moninga nalobi adi où est-ce que vous bite yayoka ye alobi di moi j'habite ici pene super lemba donc kia machiese yaya wana bayombe breaking news tokutani susu lobi etr